beaucoup. Tu vas fufu fanalia. Mérita. Mais pas nous Ba économie na biso pona otonga ndako ezokende na vie nanga na zao rêver na la salle de bain munene na cuisine na munene. Ya mpele lisa. Te kisasa yuto benga balobi ndeko na Londres soki akufi. Yo muto ofuta. Mais en assurance vie. Assurance vie basala ngo pona makamunete ya bongo. Ya Roger zo déjà assurance. Ata lelo soki liwe ye obende nga zobela bongo famille ko sekete te pona mamambongo. Assurance vie eza épargne moko place zo bomba mbongo na yo en cas de que. Boule ko perdre musala na yo ou bien kufi. Bana fo badame et puis yo soko kufi fo bakundo. Nyoso wana isenga bambongo. Yango pona ba master Londres surtout en Angleterre. Mirasure et ye pona ko régler ba problème wana. Oh na sasu na musala tino ba dufuta pale ndenge nini. Benga Mirasure. Comprendre? On a kufi fo bakundanga ba observe ndeni. Benga Mirasure. Lelo soki liwa eye, lelo soki okei. Bat bakotika la ndenge nini na sima na yo. Est-ce que okokundama bien? Est-ce que banana yo bakotika la na vie moko oyo bande kopesa bango tango zaki na bomoy? Est-ce que badet na yo makambo nyonso zaki na sima na yo tango yo zaki na bomoy? Est-ce que bat bakozonga en charge? Kombo nange zali Mireille Kato, nazali conseillère et spécialisée na makambo o etali assurance. Nazali wana pona ko aider mutu nyonso na kati ya communauté o alingi koyeba assurance vie fonctionnera ndenge nini, assurance maladie critique fonctionnera ndenge nini. Numéro nange zali 074 59 19 64 35 074 59 19 64 35. Bobenga Mirasure pour la protection ya bino moko ya banana bino dans le futur. Ouh, mais c'est génial ça. Bonjour, Solimbo, tena bande konyo sa balandaka Eco RDC nde makambo Fanny Katale ya fille Chocho Chombo kananga. Merci mon boss Jean Tubo Babi Jean Tubo bande makambo Lorette Tubo mwana boss aza boss. Babi émission na biso na kati ya Eco RDC et Lubu ya Bikolo. Et Lubu ya Bikolo et pesa meni bongo lelo nani na zi musala ya Rolanda donc na abona utina musika verdict yoka 24 mise au point totino niveau ya ma campagne invité na biso tokende ko luka azate to bengi ayebisi biso aza na commune ya Bandalungwa précisément na quartier je sais pas ce qui quartier nini ma to na kata commune na Bandalungwa Bandali Molar. Oh wapi to ekolanda invité na biso place azali. Là je dis directement un grand merci hein, à mon papa Jean Tubo bafona lobaka kombono mingi pona et ça la bien eza papa na nga vraiment. Merci na maman Jackie Kilaba mosa mwinda leki mosaka nelengi et pourquoi pas na maman Brigitte Nkongo hein, moi ça papa Willy balobi moi ça pembe partout. Babi maman Brigitte Nkongo. En tout cas émission na biso ya lelo ezabongo elubu ya Bikolo ezabongo ya invité na biso na lobaka kapa balobaka on sait jamais ya mamisa émission elubu ya Bikolo ya lelo ezabongo ya mamisa to uti bongo place azalaki to bengie azakuna te ayaki kotala ndeko na ye abengi biso bisika o yazali yango Fanny Katale ya fille Chocho elongo na verdict yoka mise au point to ebongo awa mais ngai mukole zali ba kobeta nga babeta ka porte to yokota boya yoka likolo yoko tika la pamba. Un grand merci na Patricia Mwanza ya ba Patricia donc Patricia Mwanza ba Patricia na kati ya Paris babi yonde Paris nde ya yonde makambo donc yonde au contrôler Paris Movimba. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Pusana ko ya Mbwaza. Mbwaza tie. Kombo nani? Naomi biso toza Eco RDC to bengaki mamisa to utukuna na ndaku epane azate ayibisi biso aza na Bandal epa ya grande sœur na eme to moni pe adresse ngo to utuna sa komaki. Oui, akoma déjà azali. Oui. Yeah, nazo banga mbwa. Mbwaza tie okota. D'accord, verdict yoka mise au point. To kota ya. Okanisa nini? Obula nini? Ozui. Obulani. Bon appétit. Bon appétit. Non, linette pas baloba respect na ba abonné na biso fo longo la linette fo na pesa ba on ba respect belé ba méritango. Bonjour, bonne santé. Émotionnel. Orange non ça ba j'ai. Eco RDC boa makasi bonjour d'abord. Moi ba te boa po anina moi ba ta ba surprise. Yo bengi na téléphone. Oyo singa mam c'est ce teke na bima ki na hôtel la grande terre au Bella.
Vraiment boyinga la caméra. Boyo kan seni solo big grand sœur loko kimi. Pona ngana omo loko kimi okimi nde kuna toya na ndaku yango yeli donc kan solo te yo kan solo bisi vous pas grand sœur nde no yate. Non, na ebe tiki ze mi so faut prévenir nga parce que c'est même c'est programme no yandeni ya lobby. Na ce programme na lobby te lelo ndo bengo tuninga programme les andenga programme na ngeza kena pas grande sœur. O programme na bandal. Bamo elinga na caméra bino et quoi RDC bino. Merci mon boss Jean Thibaut Bondé Makambu. Eko RDC toujours mon salande. Fanny Katale a fille à Tchocho Mboka nanga na kati ya mamisa à part ça obima to n'est pas na moni on vend déjà swag ba artiste ka. Non na yé koyat. Na yé pas grande sœur. Il faut y avoir tout la maquillage, tout la teinture. Na ye po na yo tala ye na tala ye fa na lambela ye fa na lambela ye bambisa mai wana po ndenga zo bela ko te mangane na lambela kango bien ndena ye ki on zo déjeuner na za kutu na omito si so déjeuner po to ke wenzi. Oui na be kutu ndingo kutanga te wana chance bo bino boza ko baluba bo mbisa mai za mingi bangala on dirait boye ya maladi ne senga mbisa mai. Bon éducation mutabeli munoronde za la senga bandi pilipili abandi ana libala ne mama ta bandi soki boy cha ndembo kala ngai te po mbisa mama baba zemi mususu biso batobota baloba ka tobota biso batobota moi zemi nanga pesenga ki moi mbisa mai moi pilipili yango wana. Ah bon ya yeza non normal za malade ngapi ya des fois na bil na lingana le bablu mo on a raté souvent bablu mo bangai bablumo ba soupe pilipili bablumo bezaka kaitiko kana posa wale za mingi bandeli wana mingi bandeli bandende singa mo bangai bandeli na yo Samandoki. Merci beaucoup en tout cas camarade na ngai ya kati malgré bakala mami sa boîte ça na habite ceux qui sont yango côté la wapi so ipe lokwa na lobenga mo ke fia chochocho na habite so na ngwatela nga chochocho na sima na opona mami sa mikole belé makasi ma chérie donc ero bengi nga fadi na habite na kriaki en tout cas na kriaki na mono siko matinga lisudo na habite na doser caméra de charisme non c'est pe la sima caméra donc moni mami bisa fona yamba hésite tellement tant est belé donc yambo sima caméra ça longo et non yamba ko mbanga ko na jeune femme mona nga ko yo kanga mama ndo mama possible oh mama tika mwana ba su mwana ko yo le kananzela pamba moyen mais na oyeba kama kila mama oh déjà ça mais maman mwana na ye ayebinde mwana ko la oyeba kamba mwana na ezaye bon lelo to ina biso otala yo eko RDC bon on déjeuner est-ce qu'on accompagner biso oui ça dérange pas na ko accompagner nga pas de problème nga na liaka penza na liaka penza et surtout so ekutani ke na o eza yanga ya kati na lia nanga ata deva kamera na liaka jete mais na lia mais to sola na biso na mwa muke na komi la jinanga mais là na yo si ça na yo mais aussi ça tozo solo là aussi ça tozo sola chama moi rappelle que boni na monaki na kata site na biso chama sali télé réalité lelo est cartonné chama sali ezaka mingi chama na baluba na bekolo mususu ba benga ka chama na bakongo nde ba benga ngo chama d'accord mami ça osali télé réalité lelo est cartonné makasi osali elubu ya bastard et cartonné makasi mais na place wana soki okosela biso mo synthèse muke ya par rapport ya émission mi balo sali et apporter le nini wow en tout cas Eko RDC na ba fan nanga balandinga Eko RDC en tout cas na ebite so na pesa bino nini naza vraiment fier ya rosa naza lelo grâce na bino soutien félicitations merci bato na perda bane non na benga malanga no lingi na benga mité na ba société nga niveau ya émission on a sala kité elubu na télé réalité na sala qui en tout cas nga pona nga na pesa bino merci vraiment na papa Thibaut nzamba sungayo makanisi oyo ezalaka kaka en tout cas ko lembate obimisela ba obimisaka kaka ba artiste misusu ba bunga
obimisaka kaka bango okolemba te landaka boluka kande boluka kana en tout cas vraiment nga lelo sina zimbongo na ensemble na ta bis po tela no lelo nga na ma campagne mais balandi nga tina bandal donc makambo boye non na mona te donc na eko RDC kande na mona makambo boye en tout cas na fier na bino merci naza vraiment fier na bino nzamba kitisa vraiment ma pamboli apeso pe ba faveur ba makambo ebele oyo zangi beaucoup ba toujours na robimisa ba artiste na biso bo luka ba mama na biso akala ba bunga bo découvrir banda kuna bango bande ko na biso bazali banda bana posa ba mona ba vie réelle na biso ba yeba biso na niveau ni toza capable na elambeli na bo mwasi na makambo esuka kana elubute papa koti sango mana mozindo bo luka matina mozindo bo mata donc et quoi DC ba fleur pour na nga bo apporter linga ebele bien donc. Merci Seigneur. Ceux qui remarquent Nino Europé ça à propos de Eco RDC. Remarque. Bon. Namoni remarque dans copé ça Eco RDC. En tout cas vraiment wana vraiment naza sincère. Naza vraiment sincère mais premièrement étonné kinga ba kokota en chambre. Mais erna yo vanda nga bi quelque part eza pe mabete. Ozomona eza mabete. Et ça, quand ils ont vie na yo star, donc vie na yo star, ils aura toujours qu'à boy. Donc ils ont ma bête, coco dans la chambre, ya mutu. Bon, ma bête cause là, peut-être un des beaucoup tarawa, non coco tapé mon femme sinon mon bal na mbete. Qu'est-ce que tu bimis? Voilà ne ma bête. Voilà ne siko na romo na wanande, hein? Ya chambre mais ça na ma bête. Si comme ça la ngoming mina ba femme mariée té. Au moins on a marié, neti chambre wana e boko kotaka bazi caméra ba pandi mo bali bitumbe bandi. Que verdi qui yoka 24 mises au point topé Merlin Niwa hein mo bali mbinga ya mo bali ye donc soko o bundise tozozwa kaka. Ti ozo bundisa mais oui kana viva kiango. Na ese kata caméra. Nzoka na katine caméra té ache caméra mpandi. Awo mona makamnos na sala awo mona. Et là, ils ont côté la douche. Merci beaucoup, merci. En tout cas, merci Balobi. Basala ka musala pour été musala zakande li futi na biso na même ya kotambo na moi makasi ezande li futi na biso epa ya papa Jean Tubo on a benga kamingi mon papa hein bongo so na bina kene côté merci na bino ba nyonso bolandaka Eco RDC pe bo soutenaka biso na ba émission na biso nyonso wana Nathalie bongo na moni mbala moko bar Congo babi bar Congo ya Roda Molembi Nzambaza tata Babi Nzambaza tata sans Nzambe ma plein et bon aussi on a bien la koto balobi Mirassure assurance vie hein ya maman na biso yemoko hein Mireille kato ya ba Mireille babi assurance na bino partout donc oza malade o accident ndako peli moto o liwa bakundela yo mutu assurance vie nde makambo merci beaucoup mamisa loko ozokende wenze na profiter pe kaka pour na photo kende nango penza Claire mamisa outi ko sala elubu ya ba star wana la kisindenge star alambaka mais lelo oyo mamisa ose colonie muluba 100% ya kananga baba basa kananga baza matata ba impoli non batunyo sote de batanga ko non mais quand on a peu excusez-moi vraiment on le battre devant le public mais la casse hello e bomanga de douceur et pas non de bomanga ozui osenga yo banda lukana yatu e ba itete na yesiko na ye nyoso to sala kana privé ngala yo to bimisa ngona poisa lelo natala sac après on continue le sac il va monumenté voilà ok d'accord on a pour répondre et puis go bomanga non mi faible bondeni na voilà non mi faible Fanny question est nini bandela yo kana loba nini na question parce que nga pe na bosani basa baluba kana nga bazan pour le monde que verdict aza attentif hein oui voilà. C'est normal oui basa baluba kana baza makama bete wana ezo dépendre et koki pe kozala babili lila moko so chongo esika malala ebele ko police pe malala nyonso ozomona na sens wana nkongo moko afingisa ba kongo nyonso uyaka moko afingisa ba yaka nyonso
dans ce sens, dans Koloba. Ce qui peut-être Moulouba manque à se comporter qui m'a bé. Les lois Balouba Nyon soya kananga baozala kaka traité la même façon ya Moulouba na à se comporter qui. Ngana Koloba d'après nga na fier aux Moulouba kananga parce que biso tous en éducation ba papa na biso Balouba bazaka trop dur, trop sévère na bana na bango. Moni ba parents Balouba akoki na eko sa ne bozo mais bana na été puis Balouba ba boka bana te. So de la plupart bana ya ba peut-être ba chege Balouba bazala vraiment te. Pour papa Moulouba tana pasi na ye alinga va na mwana ko kufelongo na mwana na ye. Ozomona malgré ba papa na biso ba linga mamba ba obala basmi balé misatu mais biso na Balouba kananga. Tout ça ma baso ba soumise. Surtout ce que tourni Moulouba nyonso ata ba o babala Balouba bakoyi biso moi ça Moulouba aza moi si o aza très soumise. Ana soumission moko ko imaginer te po biso to za awa nde bate yanga nde mama biso anda ko pesa biso conseil mobali aza papa soko ozi mobali no papa o ko pesa ba respect o ezo mériter ozomona neti biso to ebinde ba fingara te nde ba matela mobali mungongo te nde ba gangaka te toujours soumission pour aza papa et puis mingi na yoka balobara mibala baloba bengara basi ba chose babenga basi ba chose ka eloko. Donc pour moi si aza notre autorité à regangela mobali te. Donc ba o ba yebi ke Balouba ya kananga bazaka ba teti ba impoli en tout cas bo longo la idée wana. Basi moko bien moko. Basi ya ko bala. Basi Balouba. Mama tika. Lelo o soki olobi o yamba seme bokilo. Donc to le babato. D'accord. O banga caméra. Lelo oyo chadama chele ma osukule moto mamisa soki lelo oyo oyambi bokilo na yo na ndenge na bino Balouba bokilo paza Moulouba yo pe Moulouba o préfère olambeleni pour na respect ya bokilo pour na respect bokilo non lambele biloko ya mboka non lambele biloko ya mboka na ye par exemple ce neti bokilo paza Moulouba biloko ya mboka na biso yango nde ezalaka vraiment na zongisi siko na mozindo et puis ekosala bien ya koyamba ye na biloko ya mboka ya biso Balouba babiloko na biso ya mboka eza ebele toza na ba matamba batosha bandakala toza na ba bilolo ba légumes bilolo nake na musuni toza na ba neti musuni on a kola mbele pese en air na koyamba ta na taba na lambeli taba biloko akati na sale ba nini batula beni excuse pardon muto taba na sale ba biloko mo bokaka o ezongise kaka na mboka en tout cas no yambe na biloko na biso te ke na yambe na biloko na biso ya ba jeune po on obenga ngo ya ba jeune biloko ebimi sima mingi ba parents na biso bali ko lia mingi biloko o eza naturel eza naturel wana mais babilo na biso o bazo bakisa bakisi oyo ezo apporter bato maladie à la langue ozomona po ko umela mingi na mokili fo ko lia mingi biloko eza naturel biloko ezo tambola basoso bomoi omoni neti soso bomoi pe soso bomoi ni na bomoi o ezo vivre mbisi o eza o mo euti na ebale fleuve euti na congélateur te. Donc c'est ça. Ce qu'on dit Tibiso boy, Yoka, verdict 24 mise au point. Ah, là on a petit bamoko un grand merci. Naemoko mon fils à moi, Bob Molema, mon fils à moi et pourquoi pas ma bonne guérison. Na Nora Kalonji, ma fille à moi. Olinga te, wa moi na nga. Na tiango penda point Nora Kalonji, ma fille à moi, fille Nick, na kati ya libota nanga. Et puis pourquoi pas na Yemoko Yana Bango, Daniel Lebika ba Daniel garçon bio. Daniel Olingaka ki moi na te mais maman déjà ça lobby donc finalité makambu donc na bande konyoso eko RDC Mobimba. Ah yo camarade maman avant. Camarade maman. Lelo oyo mamisa to saka lokwa ndeti babokilo. So yambi babokilo. Ndeti nga lelo na verdict yoka to zui ndeti place babokilo na o.
to ke ka bongo te ya basala ka bongo ngana verdict yoka oh ngana verdict yoka to pese exemple ngana verdict yoka babokilo to oui to remplacer babokilo ya mwasi et puis bokilo no mobile so lo lambela biso biloko mboko lambela biso ni wow na lamba biloko bomo na lamba bino pona pesa bino valeur fona yamba bino eloko mutu ya neti taba eloko cher omoni nyama cher taba na seli binongo biloko kati na chili binongo balumba lumba na kati na betsa ngoma na ndenga biso ya baluba kwa babenga rango mutu ambuji na che mutu ya taba na che biloko kati na sali ngo na che lumba lumba na lambeli nongo makolo ba biloko nyonso kati kaka na sali mélange na yambi bino avec un air. C'est que lelo na place ya babokilo lelo biso babokilo nao lelo nzamba za lokumu boko makaba babokilo pa solo pardon kasi lelo biso babokilo ma solo te et to komi déjà babokilo sko biso nde babokilo no oyambi biso lelo lambela biso comme ça tous à disposition. Ah lelo pe na olamba lelo zandi ya kolamba tina landi na landi nde po na olamba oh ah bon na éviter to ke tozongi ndaku tozongi pa na yo olambi na neti na ozonga neti ndaku fo na fo bozi na lambi la grande terre soit na lambika awa bon na lambi binoka awa na éviter yoka volontaire lamba awa donc papa salo donc maman ngai babokilo no maman ngai bon papa eza verdict yoka yoka ba verdict 24 mise au point donc papa bokilo lobi lamba nao et pas ya bokilo na ya mukolo mama mia bende omona makambo mama mi ma de moi bende omona makambo sikeke mambo yo lukaki osisa quand lambela biso awa ok non lambela binoka c'est pas des problèmes je crois que mbongo na yo nyonso ya yo à boire na biso donc ça le rôle ya bokilo dépasser le côté dépasser l'hôtel ah mama mi omoni mambo donc faut tindra Ernest potala ba bokilo ba faut balia nana choix te na bo manzoto d'accord aussi c'est websina comme ça toke tiko tina wente bokitika tina wente bokilo ya mwasi na bokilo mobile baketiko na wente na esala mate na biso to sali yango ozo sepela bongo te kitoko makambo mama kitoko merci beaucoup pour to continuer to boyi na biso msusu pour na ebinde ozana déjà yo ano na mbongo nao otieno programme de na mbongo no mais biso pe ko RDC ne pour to la fière na tant to kata ka mbongo na batindela yenga La maman Bayaya Balek, c'est via internet vocal à lakini nakopuna sawa mmitile maye Conception, y'a boss Jean Thibault, Chihuahua. Bana Kichasa, you know what it is. America and hope but better to live. Catch that good news on time. Bamole, my family got that day. We don't need no fake news. Then you're 4x4. Let's go for left that video. It's good. Bande konaso balandaka Eco RDC nde makambo wana toye déjà ana kati ya wenze tozana mamisa ya bilelo olamba ntaba ya bomoi asangisa na ndenge ya baluba mamisa par rapport ya ndenge to komeli ana wenze pourquoi yo préférer ko lamba ntaba la préférer na lamba taba parce que taba pe ezaka ka biloko ya bikolo mololenge na kolambelela ngo eza lolenge na biso baluba pona ko chango lumba tobenga ngo mutu anguji na ochana kabeu pezali kabeu eza nini mutu ambushi eza nini kabeu papa lakisa biso kabeu wana mama za posa mola poitrine à taba poitrine à taba kabeu yango o lolenge na biso ma baluba vraiment lelo nazo lambela ba téléspectateurs ya Eco RDC nga mamisa na yepa ba client nanga na yeko somba ya bino taba na osomba mutu na osomba michopo na osomba kabeu na osomba na partie ya mutuni mukie
yango nde na olambela bino na elubu na ngai ya lelo ya ekolo. En tout cas vraiment bino bandeko nyonso balandaka Eco RDC bino bato oyo baluba muluba yeyo tomoni déjà na kati ya babilubu ya bikolo tomoni déjà oyo eza oyo basalaka nini Chiluwa Beni déjà Chiluwa Beni baya Chiluwa Beni baliaki Chiluwa Beni baya eloko nini biloko babenga nini toucha balie déjà donc mais nanu tosali tabate non basali mutu ambujite ya na lumba yango sko lelo mamisa na elubu na ye a préféré asala bongo bon nga fani katale ya fia chochocho to sala ka na zala na kapona osaki chochocho na yeba est-ce que lamba ma bien ndenge bakoko na biso balambaka to pende ba mama na biso balambaka a suivre na yo moko to za awa pona kotala kaka ndenge osomba biloko nao. Papa mi chopo combien? Ah 500. Eh papa, au client na ote, tu sanga na 300 na ozo ya 3000. Merci papa, mutu ataba. Na biloko nyonso esali combien? Na makolo 15 000. Ah papa nanga na opeso 10 000. Ko na ye ana lokolo makolo. Papa zwa ka dinete wapi wa munene. Namona kwa hapo. Comme ça c'est les bisouango boye, au tomber la bisouango comme ça au quatre la biso. Merci beaucoup. Ngai leo na relaxa mikonde bakataka fufu mame bakataka fufu na ndenge nini na lumba verdi kiyoka to lakisa bango pe na ndenge nini basala ratapa yolanda bango nga etikali nanga ngati kuna to yo koma pousser bango mo basala ngo kuna bo yiba te j'espère non papa ve mission yo zonga kuna mission sebra nango ba bilo batumba mo so ba batumba na la zone. La faute est à conscience,
C'è una feia, c'è stata una tavola. Feia, e te Comment? Papa, eza père mobu na kwa na biso famille za mukolo ya una lamba mbwa te ya samedi dimanche chaque jour Bwana yona sala non abandon sala mo sisi ha nga koti sika yo so wana no na bino Banaki mambisi na filma. Azile fanya filma. Osina ngane lo.
Si vous avez un peu de temps, ça qui 25 000. On a payé un retour comme ça, on a chassé. Ouais, ok. Oh, côté capé lumba lumba. Ah bon? On a besoin de combien? J'ai l'anga kara. J'ai l'anga lumba lumba. D'accord, merci na bande connaissance balandaka Eco RDC Fanny Katale ande fia chocho chomboka nanga to sisi ko somba biloko to sisi sa wende siko to komi na tangu ya kolamba ndenge nini mamisa ko like biso lolengo balambaka kabeo. Merci beaucoup Verdict Yoka ba Verdict 24 mise en point. Un grand merci à mon boss Jean Thibaut baba Jean Thibaut bande makambo. À suivre. Merci beaucoup. Check. Yoka soit. Naomi. Il a un bassin, plateau, Bandeko nyonso balandaka Eco RDC bongo to uti wenze na mamisa tozongi sikoyo na elubu ya bikolo mamisa peme Sama. Ouais. Ngoya o. D'accord. Présenter biso biloko sombi Na biboya amana bando présenter fona na longola no biloko na zanango. Pour faciliter ngana longola pe na lati na ko malaise na zo moyen présenter biloko nanga poto banda ko lamba ilubu na biso ya école. D'accord. Na tikeli autant. Verdict Yoka zo ka ndenga zo longola ne ba bijou na e. Donc choisir qui ngana ngana lamba ka na yango Bolingi basta bolingi ba griffe fila. Neti la fille a griffe. Bolingi ba griffe fort fila. Kiti nanga. Ya ko présenter biloko na ngai. Na préféré na lamba na makala. Qui réchaud parce que ba courant na biso ezaka eke ezongi. Oh eza lumba na biso. To somba. Oyo tabana biso to sombaki na biloko nyonso ya kati. Sombaki. C'est la classe et la vie. C'est poulet pimenté. Ah bon? Tozanga moyen olia.
Ok, tout le monde épice. Épice nangai. Poivron. On a deux sortes de pilipili, il y a rouge, il y a vert. Bis nanga na sombaki. On a chango na kati ngai ngai. Ngai nanga. Na osala mwa légume mokie ka ya ngai ngai. Wana pepe. Oyo. Masangu. Biso baluba toyebi semoule te. Semoule eza ba biloko to apprendre ngo kala te. Ekolo na biso, bonjour. Pardon? Azate. Ekolo na biso, to préférer mingi masangu. Que semoule. Semoule eza ba biloko to apprendre ngo bientôt là. Biso lambela mingi masangu. Et puis fufu na biso to tchara mukie masangu ebele. On a checké kaka par rapport à bino. Vous avez colonisé habité. Yo koute c'est bon. Nani nde pour déranger te to la mbele ya part. Mais biso to utiliser ka fufu mukie masangu ebele. Comme ça. Na esko a. Fona ke sukola tabana ngai. Tabana ngai eza na zelo. Tabana ngai eza na zelo makasi. Soko lingo réussir kolamba ngo. Il faut pe ozwa tana ngo ya kosukola yango. Il faut ça la pope combien de minutes na kolamba ngo. Ezwaka mwa temps. Mais eko umela biso te ko ça ta ba 1 heure du temps pour tozolamba ngo na makala. O eza nini ya taba. Bwaka ngo après. Ya mutu na ye balongola kini na ya mutu. Bachaki pembeni. Cerveau? Bah ça là on dit. Et dépendre de la minute bolingana na tchango na kati so bona mais biso to lamba oh tchango kaka parce que ça e olamba elambeli ya mboka sikoyo nazwa mai nanga. Ok, merci beaucoup. Voilà, toujours continuer na Eloubi Abikolo ya Mamisa. Un grand merci na Fallon, Fallon na Dorcas Babi, Kabasu ya Kabasu na kata Suisse. Fallon Dorcas Kabasu na kata Suisse Babi ou mela fanda na ngwende na parce que méritant en tout cas. Binonya sabo za la rabo, ebola ndaka eko parce que ezola kisa makambu ebele. Wana tomoni maman Mamisa azo pelisa moto na ye, alobi que azo a préféré ne kolamba na makala pona courant na bise koma ba tantôt plutôt. Donc, on a préféré que l'on banne na makala. Donc, on a tikeli verdict yoka yoka ba verdict 24 mise au point. Hein? Au sa msala na yo total ndenge nini azo sokola bilo connaît nyo se contaka. Nyo se contaka mais vraiment. Merci beaucoup à suivre. Check. Et après, il y a un dap pour l'embasser. On a maintenant biloko pour y avoir kilo nanga. Après, on a pas biloko à grande terre yanda. Tabalanga ni tizab. Et c'est nga esoko ma mingi. Et c'est nga manazela ngotan ya kolongola mazelo. Tabalanga il faut esukwama. Il faut ma esukwama elongwa zelo. Kosukolanga ta 4 fois. Kosukolanga mata 4 fois. Avant kosukolango, otiki yango mana mai. Otiki yango na mai. C'est le sel moi kokita. C'est le sel moi kokita. Après, on va dire qu'on va essayer. Pour essayer, on va essayer de décanter la ya mai.
pour la saleté, net la saleté. La saleté pour que vous saleté. Comme ça, le niveau est pour les âmes. Oh, les âmes. Gabriel, t'as bon mon billet nao asiatique. Biloko soye na kini on sali là. Asia mama de moi. Biloko non sali lo yango soye na kini. Linda Kenzo, mon bébé adoré. Nazotia feuille na ngai nazokata likolo mwa onyo na ngai mpona kobenda odeur ya solo. Nabaketa balanga ezomata na moto mpo ekende kolemba nakotokisa yango sans mungwa. Parce que pour éoumer la tête pour éliminer. Oh, ils ont céleri. Oh, ils ont céleri. Maman a les capons en terre, il y a souhait. On a pris des ballons. Ils ont un parfum. Céleri nanga nazokata. Sikoyo na ndenge otieli boye namoni otokisi te otiekaka mbala moko nazokata kasi likolo mpona kekotokisa nakati boye natie feuille de laurier feuille nanga allez natie wana et puis nakati oignon na ngai nalongoli yango nanu banini ya likolo siko ndenge ozosala boye ozosala yango mpona nini osali biloko nyonso katikati et après naosala yango nobe premièrement mpo nalingi natokisa yango eya musuni ekoki komata na moto te sans quelque chose oyo ekoki apporter yango moi mpona juste ekobakisa yango goût kobakisa yango juste goût yango nazotia litungulu eza déjà na odeur ezalaka déjà na parfum moko ya bien soki litungulu eza mélangé na muscade na céleri pardon esangani e apportaka odeur moko ya bien na biloko naotokisa yango boye mpo elemba naotya mungwa te ni kibi ni eloko naomema ono na moto première étape nango nazotya mai mokie mpo eobota nango mai yango mingimingi elembaka na molunge soki natie mai ebele okomisa yango su makasi
Waouh. En tout cas, biso babokilo mamisa lelo toza bien. Nga pena couple nanga. Verdict yoka ba verdict 24 mise au point. Babokilo ya mamisa. Lelo oyo toza à disposition ya mamisa. Patu ba mo loko lambaka te hein. Nzoka nde mamisa bata lambaka na ye. Makasi. So to continue étape nini? Oh ndemi nanga. Ngulu. Nazo pardon. Et comme une étape on a ça là. Nazo ça les locaux. Lumba. Na comme une étape ya lumba. Na longula on a sokola on peut bien là et elle est déjà prête. Nazo ça là yango basala yango bolokola ngai. Ba dongula yango bolokola ngai. Lumba na biso yango nde toki kocha na tabana biso. Na sali kaka mabe fallait ngai et dépendre na nga mais neti nga na mélanger tabananga na musuni. Mais yeba ke musuni elembaka 20%. OK. Mais na tiango kaka mélange et sika moko. Po selon biso baluba to ko karaté musuni ya poso taba elemba makasi. To linga tozo liango yo senti que ozo marcher ezo uma na munoko. Mais ça pena bat mususu ba préfération kazo lia taba o eza mélanger na musuni akoba non ko tokisa poso. Après musuni a boire après atali ne era moni comme presque elemba boire ki musuni na kati etoka. Po musuni umela te. Mais nga na tie bongo parce que biso ekolo na biso baluba. Pona nazolamba sele ekolo na nga. OK. To damba bongo to linga vraiment biloko bela vraiment makasi te. To umi ça fait bilo na moto te. Merci Evelyne Bukasa ba Herveline Bukasa na kata Washington ya umela donc botala pena ndenge bazolamba ba biloko nyonso na kati ya lubu ya ba bikolo ya ba star o ndenge bazolambela biso bazolakisa biso lolenge ya kolamba ya ndenge na ndenge hein. Donc batala kaka parce que on sait jamais. Donc éco RDC Jean Tubo et umela no fanda na mbende non parce que tozo découvrir du jour au jour et l'ambeli ya ba artiste na biso ba star na biso du jour au jour ba boni na biso nyonso ba benoni na biso tellement les labino fort na les labino makas na ba obolinganga te ngalinga bino makas parce que sans bino vraiment hein papa GTT peut-être non opé salaire te sans bino peut-être et copé et coexister te mais le quoi tout ça ignona bino balobaka igno fait la force na ba verdict yoka ba verdict 24 mise au point donc bisonyo so elongo na babi hein merci beaucoup merci na moto mayele ba moto mayele hein Serge ngembo ya ba Serge babi ngembo oyo ya kopakatate yango te yoka ya kopakatate ngembo ya moto moke kasi bongo ebele bongo eleki tellement makasi hein babi donc jet set oui il est bon donc ils ont ça non makasi ya des gars donc jet set international international terrasse VIP nouvelle génération ba ina ba lolenge na bango donc Serge umela fanda na ngwende na yo tuwana tozomona toujours maman na biso mamisa asilisi alingasi sa kosala lumba nanga nazo kata nazo dongola ngon bientôt là non aussi ça soit une silici na ko sukola yango pe bien parce que e utara na babilanga ba légumes na biso ezaka na banyama ba légumes na biso ezaka na bazelo ce qui peut sukola yango bien te epesaka maladie surtout na bana epesaka maladie epesaka banyama mona bando kalibu mupasi ba levure et aka pe soki ozo sukola légumes bien te. Et puis, il y a un mot aux légumes, et ça très important dans la santé. Il y a des familles qui sont bozo lamba. Il ne faut pas que ça ait légumes et contribuer à ma casse dans la santé. Les légumes ont une importance ma casse na tabac. Ils ont vraiment une importance ma casse. Niclette landou na Londres et si que vous allez au comprendre. To sto beta boro na yo ma copine. To beta ngona yo boro. Donc ici que vous comprendre. Na linga mingi yango parce que
yango nde kobimisa taba na biso mutu ambuji siko soki ke otie lumba lumba te est-ce que ebima pe mutu ambuji ba otuna yo yango yo za muluba wapi ya kombo po biso na elambe na biso façon bomboka na biso nde tolambelaka lumba lumba oyo eza na rôle makasi donc yango ekendaka po ebima bile ya baluba parce que ta besoin musuba nyonso baliaka siko biso na ekolo na biso ndenge na biso tolambela yango banda bokoko na biso eloko oyo légume oyo ekoki jamais kozanga parce que ekobimisa ngo mutu ambuji te yango nde ekobimisa mutu ambuji à partir ya légume na biso oyo tozosala mon bébé jette pour moi tu sauras va jeter ça tu m'amènes wana mwana grande sœur akobima na caméra te yango ezaka français mboka français nga français somo moi j'aime pas mais na lobi yango yoka na lobi oloba nango wow non oh déjà ngai na biso po bobo sana te eza ko sa mandeli sela to kende nan malembe tozolia déjà mutu ambushi bocha déjà wala nini lumba koto lisunga inga okozwango sangisi na ngai to kozlamba ona ndenge ni na so comprendre te boza poso ko boma biso babokilo no ngwa wo to ndenge ni non ngai no sanga ngai liboka no sanga ngai liboka oyo nde ekota na taba na biso mais ngai na biso eza à côté parce que et accompagner taba na biso lokwa to kolia ngona fufu to kolia ngo ya pamba te ya pamba mingi elia makasio mutaso mi alima sanga akoki olia na ya pamba biso to ko accompagner ngona fufu yango wana na chenga ngai eza la part parce que biso ne kolo na biso pona ozonga ka ne kolo po lelo eza na fier ne kolo biso to liaka jamais musuni sans légumes donc biso légumes de bilei na biso accompagnera musuni donc lelo non c'est la ming et kolo en tout cas bolimbisanga je suis fière d'être muluba parce que en tout cas waka muta théâtre je suis fière d'être muluba donc oza muluba et elengi wapi yaya oh no sebi kaza muluba na ko ma fière muluba mama tolia no bien biloko na pesa kana vitamine faut masango protéines 100% santé botanga moka santé gogo atena bina konda esimba te poso na bina lia fufu santé zongi ngapeni na zabo esa fufu na vivre te donc na fufu ya libé en tout cas osaka mutu venda en tout cas na kaka fufu ko ngai so tuninga ma préféré na ngai ya kolia zela ka to sa émission comme sous otu na nga vina na okima voilà tozo continuer toujours na ambiance ya émission na biso quand tomoni maman na biso zo sokola ndunda na ye wa kosangisa bongo na mutu ya ntaba pona epesama ebengama na kombo ya mutu ambuji donc ya mwana biloko nenyo sondenga zo sala mais naenda eba kombo no vraiment ya mboka ezaka vraiment nani Nchama kashama ngasi na ganya lobika obo ganga baganga te ngana yebi nanga ngana yebi mais ba téléspectateur ba yebi te mais na yebi ke eloko moko chocho ezaka toujours mboka nanga eloko moko ebima na kati wana okobimisa wana yango nde na otela ki chocho ngonde makambu mama chocho yo bakanga yo te c'est bakanginga na kati site na biso notre boss Jean Chibowa mon papa que j'ai sali moto nazaka ne fier mingi papa na biso donc na ebike avec notre papa donc na koti bakanginga na juste na 5 na bimi parce que avocat ya Eco RDC azali donc yango wana omoni nazalaka fier bongo chama ko échappé te wana zo luko kimanga non nanga eza chama poste non nanga eza chibwabwa boyoki donc véritable muluba qui se respecte donc faut ba kuto na ba kombo ba chama ba chanda ba chibola oyo ba kombo na ba chimanga ba kapinga o biloko wana
En tout cas, je suis fier de Mouluba. Il y a un peu de Kapinga. Kapinga. De Bakombo, vraiment, na kweye. Bakombo, wana. Donc, on a coûté batuna. Te so tiga maman Kombo nanyo. Merci ma chérie. Maman Kombo nanyo. Nga Kombo nanga Kapinga. Hey, oh, Mouluba. Et on se connaît dans le bichiboa, bois. Donc, tu kende koto to so. Chituka, balubaka. Kasonda, balubaka. Donc, c'est obito kende Jean Tubo Chiboa. Fanny Katalea, Poutou Chiboa. Aïe. Au sentir, ba Chiboa. Toke na Mimi Kabongo, Chiboa. Vous avez senti ton Mami Sachama, Chiboa. Donc, si les gens bazolo bakeno, si tu es aka ya baluba na baluba, bon comprendre bon. Colon on déjà ça mouluba. C'est comme si peut être baluba, tu es na biso comme par hasard. Et considérez que baluba basa en 4. Si ko ata binomo, ata vous-même. D'accord, merci beaucoup. On est juste ambiance verdict yoka ba verdict 24 tikala na Chiboa. Bon continuer musala ngai pe na pe mana ipe mutu na melana no mai. À vous l'antenne. Juste là, Philippine nanga ya muma, dembi nanga, litungulu nanga, poivron nanga, épices nanga ya mwana. Oyo ai nanga na zoke kokwa kapuna kolola mwa zei ya mwa taba. Ezotoka, ndena zo ngana ke ko chango na deuxième étape nanga. Litamba ilanga cuillère na kimiko. Taba nanga yango. Bananga ezotuka kaka awa siko na ye kozwa ai nanga na boîte na otia nanga pe lutu te juste kaka nazobwaka taba nanga ya mpona mélange mpona juste mélange la lutu kala nanga na moni ekiti pona basi. Maintenant to comme une étape nini? Étape o tabananga elembi. Siko na lingi na tia be pisse na ngai. Yo mo sentir le moment ba mi ko ane bimi hein. Pour comprendre que elembi. Na comme étape oyo eza nini na ngai lumba na ngai. Na mon personne na tia ngonyo sur koleka. Kota kana ngo. Nana. Chakanyesa. Ngoba poso gocha nukanyesa. Nazocha.
toka DG. Donc c'est kalaté peut-être toujours là que ça le micro le lingi bakata ka fufu. En tout cas micro va ressentir yango. Nazo banana na mafuta. Olamba na mafuta na biso ya mbila. Mais tout le monde bato bazolamba ngo même na ba place ba bar balamba ngo mafuta mbila te. Mafuta na ngapi na ocha mukinga na olamba. Donc mafuta me lekate. Mafuta vraiment eleka na ngoti. Bato balamba na ba bar balamba ngo selon ndenge kolamba ngo e développer. Mais nga nazolamba nazozonga toujours origine. Nazozonga toujours na mboka. Donc ndenge na biso. Et puis nanga ezakaka nde bomonaki yango. Oignon nanga. Bambuma pilipili nanga na bwaki. Ndembi nanga litungulu nangai. Et ben donc ça déjà solo hein. Non une belle unité mais solo déjà. Jusqu'à présent, ata mungwa na chete yango moni tabana biso humilité. Pour ça na chaki mungwa inga yezo attend. Ya solo. Mais mbetu msuba loba il faut que tokisa musuni na mungwa pona mungwa na ekota tina kati ya mikolo. Non. Et dépendant na ba genre misuni. Neti ba misuni bataba bo yezo attend. So lingezo ezo autant lampe tokisa yango sans mungwa. Et après mungwa on a problème te ko remplacer yezo na ekota tina mkuwa. Ekota nango. Biso pe to tchaka vraiment mungwa na biloko te. Biso neti to lambra boye to pofera mungwa mukie. Biso mo toza bata mungwa te. Pe pa na biso bilo na biso toza pe na besoin te o eza so egu ya ngwa ndenge ni non ezala ka eloko normal. Po gu ya musuni bima. Yeba ki soki mungwa koti mingi et puis c'est koti mingi et empêcha ka gu ya musuni. Gu ya musuni e bima bien te solo taba wana mo ba solo taba so abi oyo za na solo taba c'est que faut lela. Oza na solo mabe. Donc on a un problème bima solo taba ne ma ko chango épice belete. Ndembi litungulu pilipili c'est fini. Na mungwa na mafuta mbila. Erio kolia o expliquer bango. Hola. Na seki po na kanda te na seki po ba olambela biso mutu wa mbushi. Donc mutu ya ntaba. Yango baso lambela biso mon boss Jean Tuboti bababi mon boss au raté, mon boss babi biso babo kilo. Babo kilo ya mamisa donc ezanga papa ya mobali nga mama ya mobali te yaya te nga bi mama nga mama bo kilo kai yo zo kitanga na niveau ya mobali pono zwanga différence mama mobali et puis faire dit ki yoka yende papa donc toza pende pas bo kilo na biso zo yamba biso bien tozo mona ndeni lolenge bo kilo na biso zo lamba donc petit à petit mukie na lingala petit à petit na français babi na lingala mukie to lingito ko ba obena na lolenge ya kolia lolenge ya kolakisa ba mikolo lolenge bakata ka fufu ba obina eko RDC nde to kata ka fufu mais par rapport ya ndenge nazomona par rapport à mbongo to pesa kiyo na biloko osombi on dirait mbongo eza mukie biloko ndezebele. Oui bino na moni bolanda ki depuis to zaki na wenze mama bokilo na nga fani azawana témoin yango et pousser pas tout na parce qu'il y a comprendre ti na $20 ba pesa ki en tout cas repas na nga lelo elinga ke kokate po kaka na sepelisa bino po kaka na la kisabino bilubu ya ekolo nanga fallait kana se sacrifier. Wow. Priska mawawa kodo tindaki na bakisi ya ekolo po mama na yo point mata toujours. Oh ezande likambu na point na kati likambu na point et puis na bino bato bolandaka biso po boy soutenaka pe neti makambo boy soutien na bino et ça la biso bien lelo papa tu bois pesa $20 parce que toute l'équipe est belé et zo dépendre pe na ye ça pe na makambo belé mais lelo soki bino pe boké ko soutenir ye boké pe ta papa tu bo par na biso pe yango pona ba artiste na biso et ko sala bien
bokepe na moi un plus na bino oui bokomataka déjà bozaka satisfait et puis ceux qui un plus na bino peut-être un mususu moke a poche na yo un mususu gagnaka obina kende ko contribuer pas Jean Thibault pour peut-être air mamisa koya et compliqué na wenzete babilo mususu bomona bo critiquer awa pe na kini vie comment nango vie ezalango bien par rapport na sens ni M sous non l'ambela bino kilo mora tom so M sous que vous amuki peut-être ndeko kuna mona azemi biloko muke boy mbongo bopesi ezamuki M sous bokanta kaka $20 ezé belete $20 est normal na ko sala on paye wenzi ya journée moko esili net ni na lambi boy na sali dépense nanga eke $35 tu na tie kutu tozo ki moyen de transporter tomati moto bomonaki ozomona bomonaki biyo nyonso botala niveau ceux qui soutiennent bino eye papa Thibault biso peut récupérer non papa Thibault bozala kana ye wana bosola kana ye ceux qui bo contacter mutu abimisi aide na ye en tout cas to lela susute to banda va ko lambela bino to lambi ba plata 5 plats na kona na lambi boy na lambi fumbwa na sali makayabu na lambi boy au moins que on présenter na table pour sepeli aïe babi nazo seka toujours parce que nazala ngana kandate nazana sengo ya makasi na kati ya Eco RDC babi fani katale ande fia chochocho saka toujours mboka nga malgré lubu ya bikolo na chaka chochocho na déjà chochocho parce que lelo bato belé bo découvrir que mamisa kombo ne pesa la ka tuboboa donc il va tuboboa na tuboboa toke boy tuboboa tozongbe tuboboa toke tuboboa tous les 4 coins ya carré tuboboa na tuboboa verdict yoka ba verdict 24 mise au point. Un grand merci à mon boss Jean Thibault Tuboboa na lobi Jean Thibault Tuboboa Laurette Tuboboa mon boss aza boss na ko boka bangata 50 fois 50 fois 50 000 fois. C'est toujours mon papa, c'est toujours mon boss. Rien à dire. Rien à dire. Il y a à dire exact. Un grand merci na Fano. Babi Fano. Lebisa, Fano, Lebisa ya ba Fano, babi. Nakata mboka ya. Mboka moko na maman Jackie qui là, moi ça mwinda leki mo saka nelengi. Babi Fano. Ume la fanda na ngwende na yo. Wana siku eza nini? Mungwa. Na biso comme une étape to comme une étape na biso ya mungwa na présenter bino mungwa mais na kocha mingi en tout cas lelo fani oze lobu ya ekolo verdict en tout cas limbisanga en tout cas lelo fuma na boy nanga lelo bana do sela kimuluba tina mungwa so na quand to ba ninga msuba liaki biloko ya bikolo ya banani to na tuna biso so ya baliaki maliboke na makemba mais biso eleki ya biso eleki oh ya biso fe eleki vitamine et kate la fufa lelo ndeko ozalela fani mama e buka melo mokongo ya mama ezakande mystique na ebisi bino nana Jez la mère de 5 na ebisi o biloko na biso bilad o biloko na biso niveau kate la mafufa ozala lelo en tout cas Fanny caméra fatika apesa biso temps. Merci beaucoup nana Jezabel nana Bilad oui Alcina Bilad la mère de 5 na Paris maman kaka on sait jamais merci beaucoup là je dis directement merci na bibi Siara ya ba bibi do mazé do a mama donc baraté meta biloko ba meta yango biso na biso nwenu c'est pour bina bana beta chiluba na beta ngo ozo sala ngonde te mabe moko yo bandati bando pia yo amuta chochocho mboka na ngai ya pinjo wo joela chi mwana chiluba njingela lwepu babi na seki po na lekiye na seki ya lekinga kana pembe lekinga na pembe menga na seki po na leki na mwindu na leki ope na mwindu OK na teka boisco et puis nangeza likolo tu fais lemba ekita après on ça la mélange fini qui sous pendant 5 minutes le temps to solo là OK pinjo tu lwa kukwambila njumukuleke mukuleke la wenza bitu bien lekela mamu lekela mami so bomi ngai ata kutungana zo potana wona zo potana parce que baluba nyoso ba comprendre na potana mais yo penda pema mama faut te faire effort te be munorambuka mais yo nde faut ça penda pe ngai mama lekela non
Tangisha. Tangisha la comme la Kishinois. Tangisha Soudeni. Merci beaucoup à suivre Verdict Yoka Yoka Verdict 24 mise au point. Eh, il en a vérité. Maman, Vania Kaka. Eh, ma chérie, ça qui t'était. C'est Fanny, hein? Notre journaliste, Fanny. Fanny, ma copine, Rachel. Vania Kaka. Vania Kaka. Non, non, bataba. Eh, maman, vous m'avez vu son nom, je vois, balandinga kuti awa na ikota mami ya zombi balandinga anga pe na ebete balandinga na ebete kuza émission lelo ce qu'on a sala ekolo mboka na biso mama mai yango na kantina kokeno kuna te awa place bato lamba moyen Ouais. Tokolakisa mikolo lolenge bakataka fufu mon boss à moi na lobi na okobwaka 50 000 fois hein à mon papa Jean Thibaut Bondé makambo babi Lorette Thibaut mwana boss à sa boss babi Thibaut mami sande makambo wow Thibaut mami sande makambo nde makambo yaya mutu ambuji nde makambo to comme une étape na biso mutu ambuji na biso yango ebeli mutu na biso yango yo esi ebeli yo siko ko kolia ngona supu wana komela supu na tie ba pilipili na na kati ya mupanzi pe ezali siko na comme étape na tokisanga ngai pona tout on a liboka ngai ngo siko kolamba o nde bato balamba bakalingaka to bataka ba na okalinga te na lamba mugaba nini ngai ngana ngai ya liboka na tout anga na tokisinga ngai nanga na tout on a liboka OK c'est surtout tout on a liboka na zui mafuta na nga na tie na moto na kati na bwaki bepisi na ngai tout na lambi na kati na baule pisi na nga et après na bwaki mbisi okauka na nga na tiaki ngusu na nga na sombaki na bwaki na kati na balole pisi na ngusu et après na bwaki ngainga na nga na déposer 3 mbuma pilipili na nga na bwaki mai mukie na kani mufinuko yoka c'est que wow c'est que bien c'est que goût et puis ngai nanga eza ngai na obwaka mai nanga ti po biso baluba nazozonga toujours na origine po eza elubu ya ekolo donc biso baluba toliaka manga ngai eza kama ngai luba no babenga luba no wana lingo monela ngako baloba ina chiluba ngai na chiluba en tout cas oh baluba Kinshasa penza babi grâce mwika ya ba grâce mwika ya ba grâce na kati ya Bruxelles hein babi grâce mwika ya ba grâce na kati ya Bruxelles tala na ebite bango ba benga ngoni benga ngoko nini ngai te wana yango te ka penza ngai te wana komo kosa biso na ede biso te o bande ko na oti ya na banda ko ede banda na ko na yo esa nini mama bokilo mama bokilo na ngai otala ngala tata bokilo asimbi caméra moni biloko sunga biso fona yeba maloba nini ya banda ko lobela pe mwana ngana kata ndako non je peux pas désolé en tout cas Boussa Muluba moi en tout cas mamisa na invité donc yo zapenda ba yo kanga mwana ngana ndaku ba yo kanga mwana nga bisio mama itangila kubulalu wanga tachintu chiji kaba ku uisokoka pinjo wa uju OK kaka boy donc bakangi pe mbali ba moko tongolo yo kutoloba kaka mama binazwa nini ngwaza asambetu wana nazwa ali bakangeli nga mwana vraiment fona ça l'effort en tout cas ngama mikolo ngaka na fani na tikete ponga lokwa bokilo na ngai mo mama bokilo na ngaza muluba en tout cas ngafona ibaka na iba munoko na kotikete na boyi bakanga mobile nanga
na perdre et na eba maman zo lobadi na boy na kwe. Merci beaucoup Verdict Yoka Yoka ba Verdict 24 mise au point. Babi mise au point Verdict Yoka les l'autre oliende hein mutu ambushi. Maman balia kaka on sait jamais to relaxa mikolo lo lengeni ni bakata ka fufu. Bakata fufu on a nani ai. Ah mon boss Jean Tubo babi yonde fin. Yonde makambo. Eko RDC nde makambo ke na sekipo na kanda te. Merci beaucoup. Ciao 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 mboka na ngai. À suivre. Lambele kesini. Bon ba ya ka ekupo ba yeba. Depuis hier, depuis après hier, la soleil n'est maman belle brisque. As hospitalisé, tu as pas photo ni pas persisé. Aïe que tu bien na kende bon. Parce que y a na kende mais garde wa na zati to tinda rayi siko. Junior azati na mona baina. Aïe 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 aïe, tokolakisa mikolo lenge bakataka fufu. Nazolo bangoka nazo seka bwana na kanda te mon boss Jean Tubo Mamisa Tubo. Wana papa, mon boss Jean Tubo bonde makambu. Na seki bwana na kanda te, c'est mon papa à moi. Na seki bwana na kanda te, na seki bwana na esengo zala vraiment mon Jean Tubo et puis kozala na kati ya iko RDC. Mamisa, namoni tokalingi totokisi déjà ngai na yo tokisi otuti siko comme une étape ko kalinga et après. Bon, na comme siko une étape ya oh mai na tokisela kinga nanga. Biso ubit. To linga ngai za ngai yanga wana. Ngai yango wala mangai. Mai nanga o nazo boaka ngona kati ya sauce nanga et après nazo sala mélange ya épices nanga ina mbata ngai nanga na moto mai nanga yango yo
na bwaki yango na sauce nazwi ngai nanga nazongisi yango na nzungu zongisi ngai nanga na nzungu épice na ngai etoka kaka 2 minutes mpona ngai wana eti kokota et se mélanger et après tozozwa tokobwaka yango na kati totie mai mokie totiki ngai na biso pendant 2 minutes après tokie na fufu. Donc c'est que ngana yo tokuta na kobalola fufu po totala pe nyonso pe na kobalola fufu ekontaka eza pe na basi msusu bayebo balola fufu te eza pe na basi msusu bayebo balola fufu tokotala soki ngana olinga mingi kobenga ai eko RDC Fanny Katalé nde fia chocho nde mboka na ngana olinga mingi kobenge mamisa Chibwabwa tokene tomona ndenge nini foto bimisa pe kombo Chibwabwa po tomona venda 4 coins ya carré Chibwabwa égale Chibos égale Chibos aïe baloba kaka d'accord baloba kaka donc Chibwabwa botimba mo Chibos donc Chibo Jean Chibwabwa qui mon boss à moi donc natiki bongo tokende non étape ngana tozonga na tant tokoma na table verdict yoka ya ba verdict mise au point à suivre. Conception, y'a boss Jean Chibwabwa. Bana Kinshasa, you know what it is. America and Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Bamolema, Fanny Katalé, we don't need no fake news. Then you're 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn thing is good. Mama bonheur salaka kawana pour Ego RDC yango nde maka c'est la classe et la différence. Mama yaka kotala émission na bino yango elobo ya basta mama yaka kotala émission na bino yango na ndenge ya télé-réalité Ego RDC. Merci à mon boss Jean Chibwabwa nde makambu na seki po na kanda te na seki po na monde ya bilo na mesa nana mutasote to kolakisa mikolo lo lenge bakata ka fufu verdict yoka bakolakisa donc ndenge za verdict yoka mo lakisa mikolo nde bakata ka fufu ezate mais Fanny Katalé afia chocho mboka nanga nde na kolakisa mikolo lo lenge bakata ka fufu mamisa Chibwabwa. Ça va maman. Olembi hein? Olembi te. Aïe, non moi le olembi mais paiement au moins. Non, ils ont petit problème. Encore olembi même t'as 5 plats, 6 plats. Ma copine n'a zana yebi. Moi c'est à papa Ambrose Fibe, na kati ya Canada donc madame Rachel Ngolela. Nakosi. Ça va. C'est que bien. C'est que waouh, c'est que goût. Merci na bandeko nyonso babandaki na biso uta e bandeli ya boye na biso epai ya mamisa Chibwabwa na lobaki nchama wana na kolongola ngona longola ona na tshemu mpandi tellement za fia nanu ya kozando inanu donc fona na pratiquer ngonde comme il faut donc mamisa Chibwabwa alambeli biso recette na ya lelo zaki ntaba mutu ya ntaba donc biloko nyonso donc na mo déjà table a nyonso etondi na biloko koto batel biso ngai et puis accompagnement nango za fufu na biso o tokoliela mokolo na lelo
naebite yo moko molambi yo moko mutoko banda nani akosala la prière et puis tolakisa mikolo lolenge bakataka fufu nalakisa mon boss Jean Thibaut Chibwabwa lolenge katale ya kataka fufu po boss asa monango mbalebele mais ya mutu wa mbuji nani mutokosala prière non préféré est la maman la biso intercesseuse madame Ambrose Fibe okosala so prière. OK, problème exact. Merci. Papa totiki biloko o na maboko na yo. Pambola mutu atekeli biso et puis pambola pe mutu abimisi mbongo na ye. Biloko oyo epesa biso bonne santé. Oyo nyonso monguna akanaki na biloko oyo. Tobebisi yango na kombo na Yesu Kristo. Makila na yo ezinga biso et protéger biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Olobi na biso nini? Bon appétit. Merci. Tosengi na yo moko molambi obanda na ko servir, ko se servir. Et puis to e batsoki oteli biso pe zakala hate pone zala kake tozonga ka lisusu awa na ba émission topé Eco RDC to linga ka okaka toujours makasi yo moko bandina ko longola ekila na yo ya zakala ha. Merci, bon appétit à tous.
naokoka su te naokoka su te nazolia bien mpo na kanda te nalie bien mpo eza mbongo Jean Tubo Tuboaboa mon boss yende makambo aye bon na pas na ngana onameka mo mke kotuna ba invité mpo na ngana lie pas comme tel bien moi mabele wana na pas na nga biloko ko tu moi mabele fufu pe moi bambuma ngai nde ça va bonne hier bien tela nga caméra ko bomba te parce que za maman leki na yo nde il faut protéger place à ça l'erreur oyebisi abongisa et puis mbala sima acha tope ai tope matungu soka acha pipi misatu msusu soka chaki 4 longola 4 chaka miba en tout cas pour nga bilu ile kitoko moi remarque rosa mo fufu fufu na monyo mo élastique nga linga pe fufu da moi ekanga ko mo gâteau yo muyibi fufu da ekanga ko mo gâteau mais ngai suka bon kuna n'en parlons même pas donc na tondi makana courage qui pour les souter dans la tondi makasi yenda za démon ya jour no ya mukono le loi prier avec des mots mais les penza ko sambeza mo ba difficulté pour na tondi makasi kitoko sur 10 à toi 9 pour un on est loin na moi fufu et moi tes trucages t'es alambi kitoko. D'accord, merci beaucoup Yaya. Telanga kuna liboso pesa ba dédicace na ba ninga na. Ba dédicace na pesi na ba ninga na nganyoso. Et la pesi sumbote na papa kumu apape. Papa malamu. La pesi ba mbota trop. Pesi famille na ngamobimba ba mbote. Famille zanga kombo. Famille Chiboaboa. Famille Chiboaboa na famille Lutumba. Pesi bango bambota trop. C'est un petit mukongo. Lutumba Chiboaboa. D'accord. Merci beaucoup. Toujours continuer toujours na elubu ya bikolo ya Mamisa Chiboaboa. Na baki na longoli o bataka chama, lokwa ka chama na longoli yango. Na chesikoyo Chiboaboa. Copine ya R Nyoso, ya Tango Nyoso, Ngonga Nyoso. Bonjour. 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 Na kamwete la vertige au lia. Équipate. Santé bien ali makasi. Kitoko. Abomi biso wakwetu, opena wakwetu ya kasai. Ya biso pena ya kuna. Tani na olambla, obenda. Moyen te somo. Bomi biso na kale a moyen te ya diga. Na obalisa ye. Na obalise. Moyen te. Sur 10? Sur 10, ça n'a 10 sur 10. Maman, alambi kitoko. Si on t'a lambi kitoko, il faut qu'on commence à lambi kitoko. Alambi kitoko. Mon, yo kani bien. Alambi kitoko. En tout cas. Alambi kitoko. Merci beaucoup, ma dédicace. Papa, beau-frère Nanga, papa Junior, Touareg, papa na Preston, na Priscilla, na Bayaya Nanga, famille Tole, na Londres, na Mobali Nanga, papa ba Nangai, Ambrose Ofibe, na Canada, na Mama Beni ta raté, ma Beni Ngalula na Leli, na Leli au raté. Oraté na kumu a pap mobile a mère rêvé toleli papa toleli. D'accord. Merci beaucoup, merci toujours continuer toujours Fanny Katale fille à Toto Zaka toujours mboka nanga eko RDCND makambo eko RDCND mosala eko RDCND ba makambo ebele ba projet ça toujours koya ko bakisama un grand merci à vous mon boss Jean Tubo Tuboba babi Jean Tubo Tuboba ndé makambo mon papa moi mon boss à moi na bina koko boka mon boss ata 50 000 fois. Hein? L'aurait tu bobo mon boss à boss ata 4 000 fois c'est mon boss à moi je suis fier. Hein? Ya boss nanga Bobby Mamisa mawe ma nini au mama pour ngana pesi au 3 sur 10 on est talio vraiment na ba obo tia tembe nit ba Fanny Katala
eza mingi kata lait ya chibwabwa nga na obenga na ndenge na nga mutu na ndenge na ye donc oyo aotia tembe je veux dire so olingo vivre en live yaka contacter mamisa na pesi yango elenge ya face à face phare à phare pour comprendre que Jean Thibaut Chibwabwa alexara réalité mensonge ezalaka te polémique ezalaka te dans ce sens là donc nga moko na okumisa ngo makasi kolamba ya ngolu ya grâce kolamba boye atanga mo na olia na ondima te kezanga me maboko na électrique donc ebima ko manula pona utiliser na tomate sambuma te na saeli kaka ndembi na litungulu na ail na pilipili na piment douce et tout donc na compliqué na ngai kolamba te biloko na nga soko omeki yango na yebi te so opesanga combien fanya oloba kutso ya bi nef ane ezalaka pasi bolukelanga ka elo moko bimpo kitanga na nef te bon en réalité na kitisi yo te en réalité pour na nga na opesa pourcentage na nga lokwa na opesa tant que juriste na verdict yoka ba verdict ben oui nga mona na place à papa biso Jean Thibaut Chibwabwa oui je fais ça comme Jean Thibaut Chibwabwa oui asala bongo oui papa ça bomba likambute so eza mabe olobana e ya mabe osalaki mabe osalaki malamu siko nga na okay na siko na cadre ya mon papa à moi pour na nga na opesa mamisa yaya na nyoko la batu na ki papa yaya luka ba adopter ata so ba adopter na ba parents za bien lokwa ndeti nga ba adopter pa ba maman Jackie Kilaba ba adopter pa maman Brigitte Nkongo donc ba adopter pa ba maman Belé donc je suis fière de moi-même. Verdict yoka pour moi mamisa a 15 sur 10 tala niveau na l'équipe bango nyonso na memi bango na world dans mon niveau world dans au côté 10 côté 9 sur 10 world 15 merci juste quand les équipes pour apeto sekama en réalité olambi bien biloko ni mabele parce que taba o ezaka vraiment na mabele so muta sokola bien te au moins pinda ke ezonia kutapenze zolela tok donc mabele sisio na posa ya kolia mais par rapport au sel episode résumé ya biloko na yo ndenge osalaki wenze na yo ndenge olambeli biso biloko na yo o expliquer na bandeko o peut-être bayaki ko tala image na moi 4 ba vraiment ebande oui ebande nangezalaki tabananga na sukolaki tabananga premièrement na sukolaki yango 3 fois parce que ezalaka na zelo bino mo bomonaki nde batumbaki ne esika baotekela na wenze fallait kosukola yango bien et après na sukola yango bien natie na nzungu na nga nakataki ndembi na nga nakataki litungulu na nga natiaki feuille de laurier bomonaki feuille oyo etiaka odeur na biloko natiaki feuille na nga et puis namatiaki tabananga na moto natokisaki yango sans mungwa po eumela te parce que taba ezalaka makasi et après deuxième étape naye kotuta ail nanga à part ail ya pamba nazwi ail na toki ya pamba na tie na taba nanga etoka nde sikoyo taba nanga ere etoki elembi nakataki pembeni nango nakataki lumba nanga mpe nasukolaki yango nakataki yango pembeni nasukoli yango nakati yango na rebandeli lisusu kokata litungulu mususu wana ezalaki ya kotokisela po epesa odeur na musuni nanga après na yesusu kokata litungulu nakati kaka ndembi piment doux nanga ndembi piment doux na piment nanga ya normal piment ya koswa pilipili nde nayaki kosopa na mafuta nanga ya mbila etoki après keti nayaki kobalola na bakisi mai après ya 5 à 10 minutes tabananga ebeli elamba minango na ba complication mingi te mais na munoko eza na goût et puis na tchaki yango mungwa mingi te parce que tolambeli lelo selon coutume ekolo na biso toliaka vraiment mungwa biloko mungwa yokani makasi te deuxièmement na yeki na ngai nanga na tokisaki yango na tuti après na tie mafuta nanga ya mbila nalambeli kaka mafuta ya mbila na tie mafuta ya mbila nanga nakalingi épice nanga ezali kaka litungulu ndembi pilipili donc épice onga na itizaki yango wana nde naye kozwa nasali mélange ngai nanga na bwaki mbisi nanga ya ngusu
pona toujours kaka ko bongisa kaka lubu na nga ya ekolo nde te ko koma na tapa fufu bomonaki ndenge na balolaki yango balolaka balolaka bien na balolaka bien makasi nde to se retrouver na table na lubu na biso ya ekolo. D'accord. Mais pourquoi préférer kako lamba na style ya mboka au lieu lamba ndenge bandeko bakoma ko lamba batie huile yo préférer lamba nyonso na style ya mboka et puis na fufu bandeko bakoma ko lamba semoule yo au préférer olamba kaka pe na fufu ya masangu na manyo. Na lambi bon parce que nazongi na origine nanga nazongi na mboka nanga nazongi na ekolo nanga parce que lelo tozo retrouver toza ko se retrouver le sous-té kalezala ki okena ndako muluba olia lokwa muluba okena ndaka bakongo olia na ekola bakongo mais lelo to comme olia biso son ndenge moko yango tellement d'émissions et salami mingi eza précisément que des émissions moko ba lobby qui est eza ekolo donc elubu ya ekolo yango na memi bino na niveau ya ekolo nazongi na origine na ngai donc na lambi selon ekolo na nga biso to yebi oilte ata Thompson to kalinga na mafuta mbila oh nini biso ka mafuta mbila Lulu, papa la biso ba yebi yango te et puis ba linga yango te pour la santé eza déconseillé vitamine cholestérol donc c'est ça. De mami sa numéro de contact na yo et puis ba dédicace na. Oh, on a plus ce numéro de contact. Oui, parce qu'à chaque émission tout ça on est obligé. Il y a aussi il y a souvent on a un problème maintenant. Waouh. Émission à contact et donc émission numéro nanga nzambe au 089 92 62 498 bateau nyonso ba on a besoin il y a aide on a peut-être on a besoin oeba bien vraiment ndenge mamu sala ki mutu atabana ye mutu ambuji obenyinga mingi plus. Ils ont vraiment conseil, encouragement, soit remarque. En tout cas, na ba fan na linga bino mingi. C'est bozo bien pour encourager biso. Et ça la biso bien mais c'est bozo bien pour finga biso. Soit au benga des faux morobwe yo edenga, so mo na kokite edenga. Peut-être na sala ki bo même suna zanga ki ozo mona. Yango to kuma ko banga opesa numéro de téléphone. Opesa numéro de téléphone bo mutu mso zo benga yo. Azo bengelo na impolitesse nyonso azo ebate ke ozape quand même ko zape moi c'est mutu ozo mo surtout opesa bo parce que toza besoin toza contact na bino na posta fanatique na ya robe nga directement azu mamisa ezate ke akebenga mutu mususu akoyi na numéro mutu mususu ozo mona donc bo aider biso peto aider bino dans sens wana bozo amabete ba dédicace nanga Maman et kumwa papi balobi yonde papa kotika bana te papa boaka bana na été mobala bata mère rêve nde mama ya batu moi so sungaka o bela ka mukongo hémorroïde o nini o papa zo kokote kende pa mère rêve solution de epa ya mère rêve moi si akumwa papi na kati ya Suisse papa edoka ungu na kati ya Suisse bambote na yo papa umela na yo na pesi mbote na nga Giresse Mabiala na Londres mami sa chama na fière ozaba Giresse Mabiala obike nga azanga na ngate sina zangi na tongo na pokwa na zikode umela papa yo umela mutema malamu Niclette Nikati Landu ma copine de dedans ma chérie. Bisous, Blandine Omari, moi à Londres. Regrette ma samba. Vanda na yo ma copine aux na motema. Nana, Jésabelle, la mère de 5, mes copines de dedans. Ma copine nanga bazwara mata bakati bake western. Moi ce camarade na bisonini Zoa et ateke obenga ka muningo kansela ta muninga kokatete ba pesa kaka. Bakaba kaka mutakoka zate bino nde bosala biso tozala. Donc il faut ko pesa. Au moins moi le opesi o bande kona bino. Ma copine mami chomunya mutatinde danga bilamba lokwa yo azate. Na lata à Paris mais na Congo. Mila basaki ya cher yo. Maman Emerance, pardon, merci pour na cadeau. En tout cas, il faut féliciter à la télévision. En tout cas, Mikolo na bomba bino te fona loba. Emerance, parfum mounen na griffe.
sketch koloba kutu ma copine. Donc Oumela Emiras Mbilia. Moi c'est pembe le kwanga. Moi c'est pembe le kitabana guta boto li le ki on a goût. Oumela. Mon bébé adoré, bébé nangai, moi naza fragile. Moi naza fragile, hein? Mouawa, prisca de moi. Koulela lila raté. Ta maman est là, ta maman adorée est là. Je suis là, mon bébé. Nakacha Londres, hein? Sois sage, mon bébé. Je t'aime beaucoup. Mouah. Ça joue à terre, hein? Ah, yeah, bah ça là, quand on sait jamais. Papa social, n'a pas santé en France. Debs Kinsala. Papa social, bientôt à Kinshasa. Arrivé atterrissage de Ezako Yinda, papa. Talara yo, papa social, babengo papa social. Donc yo, t'es faux. Faut n'appeler ça yo Fanny. Talara Fanny a besoin de sungi. Papa social, n'est-ce pas Fanny boy? T'es là, n'est-ce pas bête? Il faut que nous on bien. Faut que nous bien. Yo que nous pas faire une personne d'être Fanny. Let's go. Non. Fanny, papa social Debs Kinsala. À Paris. Papa social. Papa social. Ya badé. Moni mbongoni, ça n'a pas pour nous sunga, pour nous soutenir. Dans Oumela papa. Nous qui t'ambon à la poche. Debs Kinsala. Donc Fanny yo. Ngata na bois qui te nabi ke Fanny au bois. Merci beaucoup, merci beaucoup. Na bande konyo so balandaka Eco RDC, merci na babone na biso nyonso. Soki na lobina lo baboite ko za mabe makati fona pesa merci na mwana nga moko bana na nga oyo nazana bango na kati ya Eco RDC. Wana so na moni bongo na moni ba moko Bob Molema mon fils à moi et pourquoi pas Nora Kalonji, bonne guerre, bonne guérison na yo. Nora Kalonji ma fille à moi, Daniel Lebika mon fils à moi. Verdict yoka ba verdict mon fils à moi. Merlin Niwa, mon fils à moi. Donc nga maman na bino déjà na lobby. Na seki po na kandate na ande na esengo. Na seki po na zande na émission na zo sala et lubu ya bikolo ya mamisa. Donc vraiment to komi na suka ya émission na biso bo moni bino moko ndenge nini mama mamisa a expliqué biso et lambelina ya mokona lelo soki na bina loba boye na koloba libanda na esubo mo ezateme avant na suki sana koloba bisou bay et pesa meli na babone nyonso bandeko nyonso ya Eco RDC na moni ba moko pembe na nga mo mbalo atondisi mandefu balobi hein donc tango omoni Jean Thibaut Chibwabwa papa GTT chondo Chibwabwa na mopesi chondo Chibwabwa mbote bele na mo ninga na vandi pembe ni wana héritier Moubiala héritier Moubiala ya ba Moubiala donc Moubiala ya ba héritier puis petit ya Ferregola Jésus de Niance. Merci na bande ko nyonso na moni pemba la moko Blaise créateur hein o yanga ya kati yanga moninga ya banda kala uta kala. Merci beaucoup na koloba boye bisou bye libanda na esu bon moyezate.